mokano ya nzambe poso nzambe ba permettre te même ata ba teli poison même ba sali plan ba bomonde ba zo sala plan ba Joseph Kabila Kabangi to yebi ba plan wana to démanteler ki ba système ba plan wana nyonso toujours bato ba saka contre ba ennemi ya peuple congolais ba yebani bato ba saka contre nationalisme bato ezali vertu ezali obligation mutu nyonso akoleka nango ndenge so na islam tolobaka kol nafs zali katelmait mutu nyonso am nyonso kokute mort mort eza mpona mutu nyonso toswetaka ngo mpona mutu te mais ezali nzela au passage obligé ya biso nyonso tokoleka na kati ya liwa tokoswete mpona mutu te soki mutu akufi mais toyebi na mokili mpe baprécipitaka liwa ya mutu pensa mpe kobomunda masasi kotiela mutu poison babilo mabongo ezali précipitation to yo moko mpe oluki liwa na yo na makambo moko ya mabe to accident mpe ekoya mais nyonso wana ezalaka mokano ya nzambe poso nzambe bapermettre te même ata batieli yo poison même basali plan babomonde bazosala plan baboma Joseph Kabila Kabangi toyebi ba plan wana to démanteler ki ba système ba plan wana nyonso toujours bato bazalaka contre ba ennemi ya peuple congolais ba yebani bato bazalaka contre nationalisme bato ndi akoluka lelo akosa mutu ya Kabila soki bozwaki musée Laurent Désiré Kabila pone imprudence ya peuple congolais toyebisi bino ke biso ba kabiliste biso ba josephiste tozali très vigilant devant bino tozana protection ya Joseph Kabila Kabanga en tant que congolais en tant que l'acteur principal ya alternance pacifique na mboka na biso oyo tolukaka mikolo salama atika bokona kimi epa ya ndeko na ye Félix Tshilombo Tshisekedi oyo azoko dirige be mboka na ndenge azali ko dirigele yango soki mabe ali tokoloba malamu ezali tokumisa donc au protéger Joseph Kabila Kabangi bon kanisa te piège au bozo ko sala po boluka mutu ya Kabila bokozo ya ngode bozo ki ya musée na pété Joseph Kabila restera demeurera nationaliste il a le soutien total de la population congolaise que nous sommes nous allons les protéger Joseph Kabila Kabangi c'est un patrimoine au peuple congolais tout en entièreté faut protéger ce n'est pas facile en Afrique le monde en Afrique papa Museveni le comme na 6e mandat Denis Sassou Nguesso 4e mandat le accepté cet adage il est toujours assoiffé du pouvoir Paul Kagame l'allié principal américain pourquoi batinda kaye na démocratie atkape bokonzoka batu misusu Kabila Kabanga tiki pouvoir awa na bopete nyonso même ata goutte ya makila moko ya congolais tangi pour makila Peter Kaza de reconnaître yango cadre men na IDPS donc on mérite la protection et invité nanga lelo maloba mbote mwana mboka mbote ndeko eza kaya merci mingi ndenge bo pesi biso sur occasion ya koleka na kati ya émission na bino pona kolobela basango ya politique ya mboka na biso na zali kopesa d'abord longonya mingi na moto azali ko encadrer na kati ya politique zali mwana mboka le premier soldat ya rais Kabiliste du sang, excellence Moussa Mondo Sade, vice-ministre ya hydrocarbures, touti ko passer fête ya ba héros nationaux na biso, ezali Lumumba na musée Laurent Désiré Kabila, les deux bazalaki ba nationaliste ba kufa pona bolingo ya mboka. Pona intérêt supérieur ya nation ba nationaliste ba lingaki ba impérialiste ba dominer mboka na biso te biso attaque ba muséiste lelo ba josephiste kabiliste toza toujours na sima ba héros nationaux oyo Joseph Kabila Kabange a martyrisé vision ya papa naye fait musée Laurent Désiré Kabila ya ko lutter contre impérialiste et ko favoriser nationalisme na kati ya mboka na biso Congo tozalaki na mausolée na saluer sur présence ya chef de l'état ala qui suit vraiment qui a dali président ya ba congolais nyonso présence qui très remarquable na kati ya manifestation biso pe tozalaki wana alliance de kabiliste musulman ezalaki wana conduit par Imoko excellence Moussa Mondo et puis na biso tozalaki na kati nangai rapporteur de monde tozana tenir ya fondation musée Laurent Désiré Kabila pour pas honorable Jeannette Kabila tozali kati ya mboka basango ezali ebele tozana disposition na bino soki pe makambo ezali na ngambo na bino ba question ya kotuna tozaka dispo na internet na WhatsApp toko répondre bino na ba préoccupation bozaka na concernant masolo ya mboka na biso na etali politique. Voilà tout ko commémorer Laurent Désiré Kabila comme un muséiste. Aujourd'hui, Edi Kapen est libre abimi na kati ya prison parce que les grâces présidentielles pas Mokonzi Mboka. Est-ce que beaucoup linga pe que procès pe fungwa ke boye ba vraiment la vraie liwa vraiment ya solo ya Mokonzi ku fandenge ni to yeba ezala vraiment éclairer na opinion publique. Liwa ya musée Laurent Désiré Kabila yebani. Ba yeba musée Laurent Désiré Kabila yebani ezali siya.
agence ya renseignement États-Unis d'Amérique nde baza simaliwa na ba impérialiste parce que Moussa azalaki nationaliste azalaki contre ba impérialiste alingaki ba impérialiste ba dominer te na kati ya mboka. Je me rappelle des moments Moussa azalaki kosala conférence de presse alobaka katela même moko ya ba secrétaire d'État ya États-Unis téléphone pour nous koyoba dictateur biso ba congolais toujours ko supporter to la dignité na biso peuple congolais souveraineté ba sombaka yango te dignité za lokola Joseph Kabila Kabange lors ya conférence de presse na Souka attaque président de la République le 26 janvier 2018 alobaki même l'homme le plus pauvre azalaka na poste ya dignité ezate soko yo ko pesa biloko kolia ndefo saka na ye oza même na respecter envers ye pour pesa biloko kolia mais tandis que batouana ba pesa biso Congo eloko te bango ndi ba bénéficier pa ya Congo pourquoi ba la biso ba dictat aw mais on totele mela musée Laurent Désiré Kabila cause liwane ezali yango wana ndeko edi kapen principalement cause na ye arrestation na ye ezali po achevaki Rachidi wazaki garde rapproché à musée Laurent Désiré Kabila o ba sous-estimaka ki yende atiraka bout portant et pas ya kondo musée Laurent Désiré Kabila ndeko edi kapen nde apesaka ordre ba achever cause ya liwane zaka yango wana po apesa raison valable te oyo ye abomisaka ndeko Rachidi mais bakangaka ye azaki condamné à perpétuité pour mboka na biso peine de mort musée Laurent Désiré Kabila ataki yango na moratoire na droit une ba suspension hein ezaki sous en vigueur était ba condamné sous la mort à perpétuité mais à perpétuité chef de l'état a été coupé sa grâce le 30 juin 2020 bato bazaki na peine à perpétuité ba komaki na peine de 20 ans ba peine ba kitaki na peine de 20 ans ezali peine ya suka na ba peine nyonso na loi pénale na biso dernière peine pardon na mboka na biso ezali 20 ans et dit qu'à peine a kokisi 20 ans en prison banda bakangaki c'est tout à fait normal mais chef de l'état attaque mokonzi mboka yabi ke liwe dit qu'à peine akangama pona kokoi likambo ekoi saki moko ya ba héros national ya mboka na biso akaka kosa makamana za peut pas kota en accord pas kota en discussion na famille ya musée Laurent Désiré Kabila ezali te que famille ya musée Laurent de la nation il peut prendre des décisions seul il est le garant il a des conseillers. Avant les garants, un président prend des décisions pas dans la contexte de la famille. Normalement, parce que ça y est, les Cambouis, ça y est, ça la passe. Tout le monde qui pasteur, moro boya, mboka oyo, o abeta maboko na église, dépend na bactère politique. Aloba qui a yebi muto aboma, musée Laurent Désiré Kabila. Ils ont dit Cambouis ça passe na famille à mutuana, ba perda mutu munene, ba yebi cause ya liwa na été. Mais il dit qu'à peine à Boma Moutou a bêtement pas de tirer information ya clair. Que Makamoto qui est pas fruit de l'homme au lobby parce que eux ont membré. A relaté qu'à eux la vérité. Mais est-ce que c'est vraiment et le comment vient comme un responsable de l'église de dire des propos pareils mais les hommes de Dieu sont là pour dire la vérité. Les hommes de Dieu ne mentent pas. Fridolin Ambongo, c'était un homme de Dieu, il ne peut pas venir pour mentir. Et puis il était dans le temple. Au moins qu'ils a la pasteur Otoyebi a violé. Yenda ya kanakati église yaye, alobi betela Kabila maboko, poazali muto selma comme le Congo de Salamate, lobi ya lobi bakanga Kabila. Au moins qu'ils a la ye. Mais ndenge na yebi na ba mupe na valeur de pesa ka bango, ba inzambe, banganga nzambe, akoko sate devant la. Mais il y a politique, mais baza ba politique, ba okuta makambo politique tant. Mais Sambon n'a pas fait allusion à la politique. Il a rien que remercier le chef de l'État pour avoir donné la grâce présidentielle na Edi Kapen en commun encore avec la famille de l'illustre disparu. C'était ça. Mais l'Iwa général, polémique c'est cette. Voilà, l'Iwa général, l'un des généraux auditeur na procès à Nani, il y a Edi Kapen aujourd'hui n'est plus. Est-ce que Koukou Fana ils étaient peut-être bandeko ya ngambo na bazo banga ki non ayebaki ba secret ayebaki parce que l'un des auditeurs il y a procès a dit qu'après azo banga yango ba éliminer pour que ba secret se bimate onga na yebi bino na saki na bino émission moko bolobaki nanga kende ko dit qu'après nenga bimi atana sanduku ba vérité o fabimisa faloba et dit qu'apeine yé moko dit qu'apeine dans sanduku ba vérité même pasteur wana on a loba chaque fois o azo sa capable même l'équipe na biso renaissance pasteur wana alobaka koti prison ezali occasion ba PC pas sur ba vérité et pas dit qu'apeine a ko étaler on a place publique mais depuis abima si lelo atanda ba vérité on a PC bisoté yé mo peut dit qu'apeine za libanda selon mes informations à notre possession le général auditeur général il y a cours d'ordre militaire à Bimi
akufi parce que akene ko zoba soin en Afrique du Sud. Mais ce qui m'étonne souvent, ba acteur minene ya mboka na biso bazo kufa mingi na ba poison to na ba maladie mo ezwe ba na sensité depuis régime oyo na Bokondi. Poisonisation et côté na kati ya mboka. Là vous accusez le général, oui, j'accuse le régime actuel, j'assume. Belé ba koko ma maladie belé ba kosi na sima ya Covid-19 même la présidence tu es bon. Le général a été suspendu d'abord par le chef de l'État pour ça qui mobembo na Lubumbashi sans autorisation préalable il y a chef de l'État. C'est là information comme qui non à côté na kina raïs. Pourquoi ba li toujours ko zoanyo se fa chaka ngona kombo ya Jikaka ou ça modèle na biso les grands artisans de la paix en mboka na biso. Mais tu as la population qui a pas côté na Kabila. Mais ça information mutu pe sangai. Mais information ta pana ngana bika kutene na été ya saki mobembe na teke mutu normal. Joseph Kabila Kabange de quoi quel Lubumbashi nana yambe acteur politique ata moko tu. Ba notable Katange ba ekokutala ye abisaki bango je ne suis pas venu faire la politique ici au Katanga. Je suis venu observer mes travaux. Atana kati ya ferme, to benga ka fermier. Omoni Kabila Kabanga koli na kati ya Zamba. Ayebi to alingi nature, alinga ka banzete, ba fruits, ba nyama. Azotala banzete na ye ba nyama na ye na kati ya Kashamata. Ndenga zaki na kinga kati, c'est quoi ça na Kashamata zo ko zo blonde. Aye ko yamba ba père politique te, akosa la politique na kisasa awa tant to kendo ko zo na aéroport to ye na ye, ndeto ko zo ça officiellement na kati ya politique. Alors ça la ba pekise ko ça la politique. Tu trouves pas que c'est un peu suspect de voir parmi les auditeurs, parmi Batignon sur Bastami, ça dit qu'à peine aucune personne va en avis. Mais c'est toi qui m'informais de ça. Moi, je ne suis pas informé. Je te le dis. La mort, est ali vertu. Zali obligation mutunyo sa ole kanango. Ndenge so na Islam tolobaka kol nafs zali katilmait. Mutunyo so am nyo se kokuté mort. Mort eza pona mutunyo so to souhaita ka pona mututé. Mais zali nzela au passage obligé à biso to ole kanakati ya liwa. To ko souhaiter pona mututé. So mutakufi. Mais to yebi na mukili pa précipitaka liwa ya mutu. Pensez que comme dans Masasi, coacher la mutu poison, bablo mabo zali précipitation to yo moko po lukili wana yo na makamno moko mabe to accident pe ko ya mais nyo so wale zakamoka no nzambe pour so nzamba permettre te même ata ba teli yo poison même batali plan babo monde bazo sala plan babo ma Joseph Kabila Kabangi to yebi ba plan wana to démanteler ki ba système ba plan wana nyonso toujours bato bazaka contre ba ennemi ya peuple congolais ba yebani bato bazaka contre nationalisme bato ba impérialiste ba américain a commencé par l'ambassadeur Mike Amer oh tu habites na Congo sera comme vice-président sera yenda comme président de la République la mboka oh la mboka pesa ba injonction un étranger alors bana mwana mboka qui a présence na ezali ko déranger ye na kati ya mboka na ye Joseph Kabila va na kati ya Kenya États-Unis d'Amérique te bana longo bo continent Congo est-ce que voici na pays moko te mais yo un étranger aux ambassadeurs oh ye pona tamo boko kende oh lo ba ke présence ya Kabila ezali ko déranger na kati ya Congo le Mike Amer azali ko sala sima to démanteler ki déjà projet na bango lonso bazali na ngoma machiavéliste ya koluka mutu ya Joseph Kabila Kabangi na mona kindeko Peter Kazadi oh lelo na saluer bravo na na Top Congo alobaki Joseph Kabila Kabangi c'est un patrimoine oh le peuple congolais tout en entièreté faut protéger ce n'est pas facile na Afrique le monde a osé le en Afrique papa Museveni le comme na 6e mandat Denis Sassou Nguesso 4e mandat le accepté cet adage il est toujours assoiffé du pouvoir Paul Kagame l'allié principal américain pourquoi batinda kaye na démocratie atkape bokonzoka batu misusu Kabila Kabanga tiki pouvoir awa na bopete nyonso même ata goutte ya makila moko ya congolais tangi pour makila Peter Kazadi a reconnaître yango cadre men na IDPS dozo mériter la protection ezande komai ki a mérité ndi akoluka lelo akosa mutu ya Kabila ceux qui besoin qui musée le rang désiré Kabila pour une imprudence ya peuple congolais to yebisi bino ke biso ba kabiliste biso ba josephiste tozali très vigilant devant bino toza na protection ya Joseph Kabila Kabanga en tant que congolais en tant que l'acteur principal ya alternance pacifique na mboka na biso o to lukaka mikona mikolo salama atika bokona kimé pa ya ndeko na ye Félix Chilombo Tshisekedi o azoko diriger mboka na ndenga azali ko diriger yango soki mabe ali to koloba malamu ezali to kokumisa donc au protéger Joseph Kabila Kabangi bonne kanisate piège au besoin sala pour boluka mutu ya Kabila bokozo ya ngode besoin qui ya musée na pété Joseph Kabila restera demeurera nationaliste il a le soutien total de la population congolaise que nous sommes voilà. Nous allons les protéger aujourd'hui aussi la santé à mon mboka Zara Soubiro eza bien terre na katafri d'ici tuyibaki mais comme sur le plus ampli Covid on lia eka nzoto et qu'est-ce qui se passe de éviter ni na ngwe tungisa eka parce que jusqu'à présent sa santé rien ne va.
ezali pandémie maladie wana omoni eza maladie oyo ejoue même président ebele ya baeurope baprésident ebele ya baafrique mpe memi bato ebele bagrande personnalité nakokanisa lokola na monseigneur Gérard Moulumba oyo azali papa leki bazalaki chef ya maison civile ya chef de l'état akendaki kaka obele na maladie wana ndeko Pierre Lumbi mpe akei kaka na maladie wana Bâtonnier Mukendi l'avocat de Etienne Tshisekedi ye pa akei na même maladie wana ezali maladie ezali pasi ndeko Ruberwa c'est un Congolais, c'est une personne humaine comme toute personne. À cause de la maladie, à cause de la événement malheureux, erré comme la rabattu comme la pays. Ah bon, na mboka na biso tout le monde na kati ya constitution article 10 et le bel membre nationalité et puis surtout zongi na kati ya code de la famille si la loi sur la nationalité va expliquer le lenge kani mtako comme congolais mais Roubert si ba adopter congolais ah ngatengne na kolongola za la congolais c'est la congolais. Ah, vous me donnez des informations. Bah, Bisinga Inayoka, que Ruberwa Azalaki, président et étudiant rwandais, na université Lubumbashi. C'est là information ça pas nangai. Mais na moni à côté na un plus qu'à travailler. À poste là qu'attaque congolais. À travailler à la ministère na biso. À celle-là à quoi c'est tout le monde a battu le cas Kengo Baza congolais. Tout le monde a battu le cas là Josué Ndoun même Jean-Pierre Bemba. Origine naïe ezali 100% congolais. Papa naïe ezali origine 100% congolais. Mais bazawana ba congolais to koboya mutu na Congo te. Le loba osenga chef de l'état a valorisé double nationalité na mboka na biso. C'est toujours pourquoi pour les étrangers on a pas côté la mboka na biso. Maladie à zéro sur Roubero, tu vois, est-ce qu'il y a une esquisse au zongati au zongamboka parce que par rapport à tout ce qui se passe dans les pays c'est une est ba massacre son nom est cité dans rapport mapping son nom est cité, tu vois pas que peut-être esquisse moko ça la gâté pour que balande là été. Maître Azarias Robert Amawina, je pense que c'est un Congolais, Aza pasteur une église moko boy Sepak, je me bise pas. Aza Congolais a kozonga na mboka na ye akeka kozobele traitement na yoka pe lobby de Henri Thomas Lokondo ye pas qui transféré na Afrique du Sud pour nous toujours basoué bon ba malade on tout ozoka kaka poison depuis gouvernement ou régime ye na mboka il y a trop de poison na kata mboka na biso trop d'assassinats trop de meurtres banquette peut se ko aboutir de l'autre côté to perda qui grande personnalité mon général Delphin Kayimbi des restes mémoire paix à son âme le lot de banquette je banaté général akufa kaka boy le lot de père des choses auditeur général Mobimba tu ko kende général Munene akei kaka toujours na ba même biloko oyo donc ba toucher ba suite na ngote to éviter ceux les alliés chasse à la sorcière ou ceux les alliés vengeance ba na vengeance pour baluka ba ça se va compte à rendre règlement de compte ni ba lobaka pouvoir na mboka o le loza sur le ko ça ba règlement de quantité Robert c'est un Congolais da malade soka biki a besoin que ça voilà je viens de suivre il y a pas longtemps Roger Ting vient d'affirmer que André Kimuta ex-gouverneur en kata moko na kata Congo te André Kimuta sonné cité dans un plan international kuna komuna ye André Kimuta et par rapport à détournement à fonds publics nyonso balé na kata mongo ningi bazo qui toujours Afrique d'ici ni ngo batami kuna bazo ki mani na kata moko oyo ça toujours ba na Afrique d'ici na ebisaki yo ngala za nationaliste na défendaka intérêt ya ba congolais ya peuple congolais ceux qui André Kimuta za cité pas ba détourner ceux qui André Kimuta za reprocher na ba détournement ba congolais ba tcheli bosa ba juge nde ba kokata likambo ba kopesa ye wa yembano ceux qui azali innocent ba ko laver ceux qui azali condamné toi azali inculpé ba ko condamner André Kimuta c'est congolais ceux qui azali ba greffe na ye ceux qui akimi na Afrique du Sud tout ça na principe il y a extradition na droit ceux qui justice congolaise a moni pena que non André Kimuta est cité dans ses oubliettes pardon André Kimuta est cité na ba dossier où ils allaient importer en mboka ba kosenga na justice sud-africaine ba extrader awa pour te juger awa sur les principes de territorialité. Sur les principes de territorialité, moi na mboka André Kimuta kozonga ba ko sambisa po je pense pas que biso na Afrique du Sud tout ça na même principe juridique tout ça la loi pénale moko circonstancielle donc on c'est a ba baza ba anglo-saxon tout ça ba bato ya romano-germanique to ya na awa kosamba awa ngana lingi na mona même ba d'unité ya régime Kabila ceux qui ont mal travaillé ceux qui ont rendu le mal service à la nation ceux qui ont pillé les biens des Congolais ceux qui ont détourné les fonds de l'État doivent être devant la justice et subir la rigueur de la loi. Allez
à la prison, pourquoi pas? Biso pe jeunesse tous na pasa tomata. Et si nous sommes venus en politique pour laisser ces papas-là être toujours devant nous et préparer les chemins pour les enfants. Non, tel est l'autre, tout le monde a un parlement. La moitié à parlement, assistant parlementaire, tout suppléant na bango, ils allaient au Beleba, nana, bassi na bango. Non, là, nous sommes là. Moi, je suis du PPRD. Je défends l'idéologie du PPRD. Au moins, quand ça permet de Moussa Mondo, qui est ministre, il n'a jamais engagé ses frères. Après sa responsabilité, Nathan de Kodé Mokota Zali, ce sont des jeunes encouragés. Bazana Posa, il y a évolution à jeunesse. Bazana Posa, jeunesse, c'est mata. Montée puissante, il y a jeunesse. Et pourquoi pas Nabango? Aïna Kimbuta za député national. Si bien les aliments à Eric Kimbuta. Pourquoi pas Bisoto que nous sommes na Bango na Bango nyoso na FCC wana. Et là que ça Bango peut-être ko un peuple congolais parce qu'il va ko ça maloba autorité morale. Parce que nyoso ba ko ça la pour loba, il faut des autorité morale. Pour ordre moi pas autorité morale. Et on peut fumata recadrer Bango. Autorité morale, Joseph Kabila Kabange. D'abord, na kati ya PPRD, na parti na biso et Lobaka, PPRD, parti de la jeunesse, PPRD, parti de tous les âges. On a il y a parti na biso. Donc na PPRD to promouvoir to ça ka promotion ya jeunesse. So comme ba camarade loka ba Serge Kadima, ba camarade loka ba Patrick Kanga. Ce sont des jeunes, ba camarade loka ba Francine Muyumba, ba camarade loka ba Moussa Mondo, ba Rossi Kiwa, ba Jean Saka. Ils sont nombreux. Ba za le long na kati ya ba gestion. Ba bourgmestre, ba ministre, ba sénateur, ba député. Patrick Kanga était l'un des conseillers politiques. Il y a Joseph Kabila Kabang, il est Ali conseiller principal. Il y a premier ministre Sylvestre Ilunga. L'obus de jeunesse c'est matin. Autorité morale, s'il veut donner le mot d'ordre, il ne donnera pas le mot d'ordre qui sera à la contre de la population congolaise. Il va donner le mot d'ordre qui sera toujours à l'avantage du peuple congolais. Nous sommes dans une famille. Je ne pense pas que tout le monde peut décider comme il veut à la maison. Non, faut-il avoir l'ordre. C'est le papa qui est le chef de la maison. Tout le monde a la société a un organigramme. Dans l'organigramme de la société, il y a le DG. C'est le DG qui prend la décision, c'est lui qui engage la société. Quand on voit les fonds communs pour le Congo, c'est Joseph Kabila Kabange qui est le numéro 1. Mais d'abord, on peut savoir l'information. Autorité morale, c'est ça, les députés pour la nation. Le mandat de député national est impératif. Joseph Kabila Kabange a payé la caution de 15 000 candidats pour le compte du FCC. C'est lui qui a payé. Même il était ministre. C'est Joseph Kabila qui a payé. Joseph Kabila a donné l'argent pour la campagne électorale. Ce sont ces députés, ce ne sont pas ces députés. Mais si nous faisons à l'Assemblée nationale, ça la compétition politique et ça entre les partis. Entre les partis. Joueur, il y a vite à club. Encore battre était dans un joueur indépendant. À joueur, il y a vite à club et à Renaissance. FCC. FCC c'est un parti politique, mais FCC c'est un regroupement politique dans un parti politique. Eux ils ont défendu la FCC. Patron na ngozali FCC. Bango no so bazako na kati bazala nous même Moïse Katumbi, même UDPS. Il a ses députés, les députés appartiennent aux partis politiques. Les sièges c'est pour les partis politiques. Député dès que nous la parti pour siège à parti politique, parti politique ne la siège dans parlement. Ceux qui les qui sont députés ou les qui na combo ya parti. Na kati ya nani na yo so ki ko voter na seni ba chaka combo ya parti na yo. Parti ne peut dans la liste, ceux dont on postulé. Ceux qui lobby Kinshasa c'est ça na 14 sièges par exemple. Parti politique pour liste ba député ne la retenir, il faut aligner 14 candidats. C'est pour ça na moins de 14 candidats ba ko rejeter na nabino. Raison pour laquelle to kena ki élection ba indépendant ba za la quitter. Élection to ko le candidat ba indépendant ba za quitter. To za la ki obele na ba candidat ya ba parti politique, to ba regroupement politique. Cela veut dire quoi? Si un jour député za nango ezali ya parti politique na ye. Donc ndengo za wana on a na discipline ya parti. Ils ont un règlement à parti. Oh, il faut tout ça. Mais non, parti que le yo aux à la contre population. Aux à la pose à la contre la population. Mais sauf comme que tambola à la contre, il y a un principe, il y a parti politique na yo. C'est nécessaire tant mieux de quitter les partis. Lui est clair. Article 101 sur 100 et lobby malamu. Sauf qui député article mandat na abimi na kati ya parti politique na ye. Automatiquement perd des mandats. Pour mandat c'est à parti c'est yete. Yenda représentant qui parti. Ceux qui ont le abimi candidat député national. Nathalie candidat il y a PPRD. Nazali candidat yanga monsieur na indépendant ça va mais ceux qui na combat parti siège na zo ko vanda les siège il y a parti politique au fond là qui nous défendre. Voilà mon amour kabandeko restez toujours branché continuez faites-nous confiance magazine yoga base Congo lisanga gen lomi allez écouter la chanson c'est vraiment la chanson pour na bana mboka ignorer de ce masolo igno sacré
union sacrée ezalaki vision ya mokonzi mboka eza vision ya mokonzi mboka bato belé bakanisa ki union sacrée soit na baja Pierre Bembe suka na babo Moïse Katumbi mais aujourd'hui il y a tant de personnes tout le monde qui blingue na FCC lelo bakati na bazana kati ya union sacrée arrivé à mon amour Lambert Mende il a été peut-être je peux dire l'un des meilleurs soldats à Kabila. Il a protégé Kabila par rapport à ceux qui ont fait ça, mais aujourd'hui, Côte d'Ivoire, il a laissé vraiment Kabila à côté de la vision de Mokonzi Mboka, c'est la transhumance politique. Professeur Jacques Njoli a le bel qui m'a calamité. C'est la transhumance politique. Manque de conviction, manque d'idéologie politique. Moi, dans la politique, il y a 3 principes dans la politique. Plus de 20 ans à Kabila. Mais la mission de Kouézer, de Bonamboka, on peut faire un mois si on a 10 ans à Lingaraote. Nakati bana po bozana bona ndako bana misusu pe bazaya na nyoso mende sala pona kabela lingala azola ndaka peut-être pozana mbongo ndeko na ngai si ya on a bisio travailler ko ya pona protéger kabila adage moko lobaka kosana kokufa omona baye balingaka yo no bat balingaka ote Joseph Kabila Kabange fallait quitter pouvoir à la fidélité na parti politique tozana 3 adage to lobaka fidélité engagement na loyauté quel que soit le misère quel que soit le malheur Toroza la casse ma mutuana nga Kabila pesa nga musala te Kabila n'a rien donné Kabila n'a jamais même réussi attends la montée dans des mythes na Kabila mais je suis toujours fidèle à Kabila je le défends partout je vais na bomba ka couleur na nga kabiliste te c'est ça le vrai fidèle à Joseph Kabila c'est tout ça bateau to koninga na besoin de photo qui n'a pas tout sur le côté ce n'est pas Lambert Mende Lambert Mende a été ministre pendant 10 ans et pas Joseph Kabila Kabange 10 ans ministre Lambert Mende. Ce n'est pas à Mende de quitter Joseph Kabila Kabange. Bon, il faut répondre à un appel à chef de l'État dans l'union secrète au salé. Le long qui bande ensemble pour les chambres union des sorciers contre la nation. Bon, et ça va comme bazo pesango. Et ça vision chef de l'État n'était cette vision accès sur quoi? Chef de l'État pour le président de la République na mboko yo a kana vision na je pense que Ndeko Chilombo a présenté qui yango na Béatrice Hôtel. C'est bêtement comme na pouvoir à se tromper à combien il y a biso programme il y a 100 jours. Échoué dans le programme à 100 jours géré dans la présidence, dans le gouvernement parallèle, qu'on a dirigé par Ndeko Kamere, victime, il y a crime politique. Il y a une union secrète, union salée, union des sorciers contre la nation. Tu vas adhérer. Mais dans le cas où la politique, tu vas adhérer sans tanga charte, tu vas adhérer sans chef d'adhésion. Les adhésions verbales massives, les plus graves de Steve Mbikai, qui prétendait kabiliste et disant, a commis le lot à Sali, à Yena Simakuta, à Sali, même des manches à Koué Samabunda. Les lois comme Kolobasali et l'eau comme Roboye pour nous tenir candidature commun, il y a des négociations de 2023. Tala va changer, professeur Jacques Njoli, Longonia, Papa Nengo Lobaki, quelqu'un qui était kabiliste pur pendant beaucoup d'années, dans 48 heures, a commis Tshisekedi, plus pire encore, de Steve Mbikai. A commis Tshisekedi, dit jamais vie, les lois sont bas, il y a conseiller candidature, Azobenga va conseiller candidature. D'abord, Ayeba qui n'a pas rappelé, Bandeka AFDC à battu le Kobo, Balobaki, Ndeko Mbikai, aux alliés liés à AFDC. Ah, aucune union sacrée d'une manière indépendante. Il faut que na AFDC. Ah, c'est lui qui va vous s'occuper de vous, c'est battu le Kobo. Premier de Steve Mbikai, ce bateau, va rappeler, n'est pas pour l'andangai, va ebisaye, Azonga na AFDC. Ah. Nous allons continuer à défendre notre idéologie derrière notre autorité morale, le sénateur à vie, le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Alors, si tout le monde qui na katia union sacrée comme dit comme poste, ou a signé primature, ou a signé Assemblée nationale, voilà. Au lieu peut-être de trouver une solution pour aider les pays, pour aider les peuples congolais, mais tout le monde comme on a gâté poste. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu analyses par rapport à ça? Pour aider les peuples congolais, il faut travailler pour aider les peuples congolais. Bourmès a commis à Kalam, soit à Bourmès, il y a quand il y a un peuple congolais, le peuple à Kalam. Au lieu d'entrer en vision, mon conjoint, c'est ça l'intérêt de la population. Les bourmès ou les ministres ne viennent pas remettre l'argent pour les Congolais. Mais oui, Lyon Azaki n'est pas Nzala, a fait un Zamba, Yoyo Tumbula, Soka Lio, Soka Lio, Rokotu Nabiso, Bouzo Beyanan, Yayum de Gneko Makapaya Lyon, Oyabili Solo Yantaba. Mbolo kona nguma ndenge betama oyebi lisolo la malamu
ntaba nguma nzete la lié ntaba ya longola nzete pas sauver na bomte malamu nguma balukele alia ya bingana na nzala yo longoli nzete yo za pembe na ngana osala ni yo ka ni na kolia e mboloko ndai ko sauver na kati makabwana eloko ndeko Tshisekedi asali yango wana bemba ki na posa za nzala na ya fandi na ye okeko luka Moïse ba ye mais peut ba condition na bango ande ka respecter les engagements lokola bi ka respecter ba engagement te yango aboy ko sala document officiel ya accord ya charte ya union secret po yebi ke suka nango ye ako dérouler ako rouler bango ne to benga mikolo Maradona asopata la te nani président Fachi to benga Maradona asopata la te asopaki na Genève asopi na Nairobi asopi kingakati a rouler lisusu bemba na Moïse le vieux Maradona mikolo to benga ebongo ado continuer ko rouler bango balo ba sengi yosu ba ensemble national ba tsaki yo poids ba député ya MLC na ensemble ne ba sali po mabunda kweya Moïndo Nzangi azali artisan principal ya pétition contre bureau mabunda Moïndo Nzangi yenda ramener ba député belé à côté ya est pas signer ezala ya FC ça ya ba côté mususu asai musala maka subo pesi ensemble national beza c'est ça la politique. Il a travaillé, Yondo Lukango. Tous ces banques babaki Kabila ka FCC ne bazaka na poste ba poste. Ba na poste ba poste. Ils sont venus pour travailler, soutenir la vie du chef de l'État. Mais on peut tenir la vie du chef de l'État sans entrer dans les institutions. Nous soutenons Joseph Kabila, on n'a pas de travail. Ba combattant, bata moto, o ba saka rôle munene. O ba kala loi Minaku, o ba kala investiture ya Malonda. Basi bazu musala na pouvoir ya Tshisekedi. Bazu misala te. Mais ils sont là, ils continuent à défendre. Non, s'ils sont des vrais Congolais, ils veulent soutenir la vie du chef de l'État. Ce n'est pas à demander des postes, c'est apporter leurs contributions. Il y a un gars qui Joseph Kabila Kabangi. Puis il n'est pas président. Il est là. Voilà. Si le président va considérer son expertise de l'appeler pour demander quelques questions, quelques conseils, il est dispo pour le faire. Mais il y a tant de personnes qui Kabila, c'est lui qui a voulu qu'il ne sacré ça là. Kabila qui a fait une musique à Ebisimo na mai, Panza FCC Kachonga, Bendani na ngai, Sala Ino sacré, ba député Bakoya, kuna mais au batilanga qui font na kata nini. Mais ba communicateur à IDFS ba baït c'est en bas sous téléphone à Kabila. Et puis moi je pense que la dernière rencontre il y a des personnalités, Ezali Obasaki Nantelena, ambassadeurs, quelques ambassadeurs dans MONUSCO. Selon mes informations, Kabila Kouta nationalité. Baronde babaki qui Tshisekedi a coincé à Kimi qui s'est fait na Kachamata pour Kima qui est Zambia qui exil. Les locaux monsieur bayokana na Tshisekedi et ça ba font ces formations de ko Ezekaya. Donc Ezali moi parce que na bisa kamasa nanga Montekar local Londake. Joseph Kabila c'est quelqu'un qui n'aime pas le désordre, qui aime la paix. À Lubisa Kabiso, l'effort qu'il a consenti pendant 18 ans pour que le Congo soit ce qu'il est aujourd'hui, il ne va pas chercher à les gâcher pour une guerre de 2 semaines ou 1 mois. Il ne peut pas. C'est un artisan de la paix. Le principal, c'était que Kabila quitte le pouvoir. Il a quitté le pouvoir. Il a laissé le pouvoir à son frère, le vrai Congolais, le Quinois, selon les gens de l'IDPS. Il est là. Selon il n'a qu'à répondre. Selon le peuple congolais. Mais... Selon les gens de l'IDPS. Il est là pour répondre aux aspirations de la population congolaise. Et nous serions là pour apporter notre soutien quand il a fait du bien. Ce qu'on continue à reconstruire un pays. C'est ça. Tu serais d'accord ça à Leki. Nous sommes là toujours pour soutenir tout ce qui sera à la tête de la nation, mais combattre des mauvaises idées, des mauvaises actions qui sera à la contre de la population. Soit voilà, longue vie à toi, longue vie à toi, mon frère, mon ami, mon pote. De bonnes choses à toi, mon frère, que les bons Dieu te bénissent. On se voit toujours là dans la soirée, mon frère. Voilà, voilà. Si les gens peuvent retenir quelque chose dans le passage par rapport à tout ce qui se passe dans les pays, par rapport à l'année 2021, par rapport à l'actualité politique, que les gens retiennent quoi. Bisoto bengaka d'abord peuple congolais la vigilance et puis na bolingo yamboka tous aba nationaliste. Ce n'est pas un Français, un Belge, un Américain qui aimera le Congo plus que nous les Congolais. Bisoto tous an intérêt yamboka na biso. Ba politique au bazal lelo na kati yamboka na biso bisoto tous senga renouvellement à classe politique. Il y a des jeunes capables. Nous sommes des licenciés, nous avons étudié, nous sommes capables de gérer comme eux. D'abord, la plupart entre eux, ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas fonction. Ils n'ont pas étudié. Comme martelé, ils marche pied na bango, tous à la escalier, au sommet,
nous jeunesse faut arrêter na ba manipulation politicienne. Nous devons être contre les manipulations politiciennes. Tous à la soudée. Bajen a eu de PES, INT, PPR2, MLC. Total a des intérêts communs. Tout privilégié intérêt commun. Ngaï Nazali Moko à PPR2, mais j'ai acclamé le jour où on a publié le président Fachi en tant que président de la République. J'ai acclamé. J'ai chanté, j'ai publié dans le Facebook. Pas pour l'anglais qui victoire, il y a démocratie. Nous avons commis tout le loco, nous avons connaissé parce que nous avons monté. Nous avons monté une colonie. Nous avons passé un billet à Lubaki. Comme une alternance pacifique, passation du pouvoir entre les présidents sortants et les présidents entrants. Et les lois ça la ngaï c'est ngoto nous avons Kabila Kabanga Zali vivant. Nous avons un ancien président. Na classe de histoire de ancien président Lumumba Savubu akufa. Ancien président Lumumba Mobutu akufa. Ancien président Nani Mouzé assassinat. Donc le l'autre ancien président Joseph Kabila azana Kashamata. Alors bien Rosana Kingakat, le bien Rosana Est. Donc c'est sengopo na biso ko mona makambwana batuna so baza en ville lo pour na ngeza sengo comme chef d'État. Donc, biso jeunesse, tous à la unis pour nous défendre et renouveler classe politique au balo basali Sony à Congo, bomonde ba yoki président Sony ba kena union secret pour nous lokaba poste ba ton tamba na bango peuple d'abord ba tchena sima. Tout ça qu'on disposer na kati ya internet en WhatsApp bozo biso na plus 243 82 40 38 465 na bandeli plus 243 82 40 38 465 bobengi toza dispo pour répondre na ba demande na bino. JB, tonton swag, longue vie à toi mon frérot. Aston Saman, la foi du boss et boss Glove. Merci na Colonel P. Merci na Davido Aston, les représentants légaux appel na Katia Kinshasa. Et on a Arnaud Kamande. Bah nous sommes dans magazine yoka bas aux Ezarkaya. Tout signe toujours bas soutenir na bino, soutenir surtout que dans vraiment liboso. Nous avons vraiment besoin de moyens, mettez-moi les moyens pour que 2021 au magazine yoka bas est toujours opérationnel. De tourner comme il faut, vous allez informer comme il faut. Merci na batno sur na biso maman José depuis Espagne, merci na soutien na yo, merci na vous tellement belé papa Lomi, merci na papa Alex, merci na papa Rigo, que le bon Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro, toujours c'est mon plaisir, même ambiance et l'on a à notre commande mbala pembe minu pembe de tobi. Bye bye. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey, oh. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre.
Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tango ekoleka Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bako leka. Tango ekomema nga, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Mari si akenda Misa Mungolo tala tango ebebi Papa de Baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Otango otango eza koleka. Ata Mobutu sese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te. Tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te. Abangaka peleki te. Abangaka motambongo te. Yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso moto nyonso tango ekoleka ndengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema ndengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Engela momoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela momo Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato bakokende. Tango eza koleka. Nalela mpona nini nalela mpona nini. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Le temps passe. Oh, Alvin et Béa. Tala tango ekoleka. Tala tango ekoleka. Nabongisa bomonanga mpona nini. Bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini. Natangisa makila na boma bato mpona nini. Soki nyonso ekoleka. Un jour nabanga kufa mpona nini. Soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe.